Ouais, bandeko. Totala, grâce Temo, Nada Costa, ezala histoire vraie. D'avance, ngape na meka kolobango na dévolé. Mais Gabriel, tumba, aloba na volé moko. Que grâce Temo, Nada Costa, ezali vérité. Lelo Carmen Odia, alobiango. Boyoki bien. Alobi grâce Temo, même na makambo ya Da Costa, mwana mobali oyo, asalaka théâtre, alobaka français kitoko. Tokotela yo to defanda yo. Bomoni kezala ya solo. Bomona pe Mese Panzu, aboyaki kobengisa Da Costa. Bomona pe Davina, aboya kokota na série base, atikala ta kokota te, atikala ta kopesa signal moko te. Ti lelo Davina na grâce Temo bazalaka bakamaradi te, binemi. Alors bandeko, tozongi na makambo oyo ebombama ya grâce Temo. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ba bolingo. Likambo ya kitoko. Likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum. Botuna ngate soki nini ya kitoko. Yo mutolobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya. Kotoyo basino, kotoyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors, yaka na forum le 1er février till le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo, okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani? Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque. Me yo pe yaka na compétence na yo, yaka koloba na forum le 1er till le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te, mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana. Bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na Kankou popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton. Bango kuna baposa bitambe. Otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bandeko, grâce Temo. Donc, azali muta mobulu ya kosagana te. Abandi mobulu sika te. Mabandango kala. Grâce Temo, bobosana te. Abota na kiminaire. Abota na âge na kanisa ya 14 ans. Ou bien 15 ans, 16 ans. Mais abota etant que mineur. Leki na bangwa suka azalaka mwana na ye. Foyeba.
Grâce Temo azali ben furada na liboso pe na sima na ndenga kosakana te. Grâce Temo nzoto mike obomonaka wana eza bokono te. Aza capable na mokolo moko amemi 20 jo asentir pe rien. Mais amemaka ne 20 jo te. Wana ezalaki na ntango akala, ntango ayebani nanu te, aza kotambola komema ebele kokotisa mbongo moke. Me banda afulama akotisa mbongo ebele, amemaka moke, amelaka pe masanga ebele. Grand solar ya kosakana te, malangwaka te. Masanga tu evandaka nelongi. Bozomona ajo akomi nango. Alors bandeko, Grâce Temo ndenga aza wana aza innocent pete, innocent te na makambo oyo bakabwani na Monsieur Panzu. Nalobi teke Grâce Temo aza mwasi ya kobala te. No, loin de là. Grâce Temo aza mwasi ya kobala. Pananga Papa Robo ezala oza ndumba. Ezala na mokolo moko ozwaka mibali 50. Oza toujours mwasi ya libala. Eza na mibali mosusu akosepela pe abala mwasi azwaka na 50 mibali. Nakanisa ezala na Afrique, ezala na poto, partout, eza na bandumba baza bamarie. Azo continue kosala kindumba aza marie. Po bo comprendre ke mwasi nyonso abonga na libala. Me mabe moko ndenge nasala émission mosusu awa, Grâce Temo abanda bolingo na ye na lokuta. Monsieur Panzu abandi bolingo na ye na lokuta. Botala bato bazobalana baza na lokuta. Balokuta ngo pe ori ezala ata neti ya bino bozotalanga oza na lokuta moko obomba me mobali no po ayebango to mwasi no eza pasi. Me ya bango eza neti ya bino te. Nazoloba na yo ozotalanga. Soki tembe boza na mobali no pembeni. Yo pe kote kuna oza na mwasi no. Yebisa ye lokuta ono oza nango. Omoni okoka te. Lokuta ngo pe eza pasi po yebana. Me oyo ya Monsieur Panzu na ye Grâce Temo surtout ya Monsieur Panzu kote koko bombama. Po Monsieur Panzu ye moka bomba makambo awa aloba yango ndamu. Me Grâce Temo abomba makoko bomba te po bato azaka na bango bayebi. Bandako bamemaka bango bamonaka ye na basantiniere to na bato mosusu. Donc po ebombama eza mwa pasi. Alors Grâce Temo makambo na ye eyebani nango. Oya da Costa bandeko na bandelango bien po bo comprendre scène ndenge ezalaki. Oyo bomonaki bazoswana yango moto ezalaki liboso. Oyo bomonaki basali video. Balobi ke po da Costa lobaki boy na Grâce Temo ki bapreparaki yango liboso sima baye kosala buzz. Me ezalaki bongo te. Ezalaki makambo yango eleki réalité. Sima da Costa alobi na muta filmaki lokola ezalaki live. Esala eloko te tokoluka solution. Baluki solution. Basololi balobi na Davina yo sikoyo tokosala tokokuta na lisusu tobongisa makambo. Bino mibale boza na bino pe bamiyibi. Nga da Costa na bala. Da Costa lokola bala fa garder respect na ye na forme naza po da Costa alinga pe kosambwa te alinga kolia na mayele lokola mpuku. Alors alobi na bango awa soki botie teti ekobebela nde ba relation na bino. Nga naza mobali na bala na kosambwa nanga vraiment te. Alors Davina penza babondelaki ye makasi. Davina na mokolo esika bisika baza kosala aya kobondela Davina. Da Costa ye moko alobi mokolo bisika basalaki place
ye pa zwaki makambo yango ya solo aya kopekisa bango avandisi bango calme bavandi calme me ezalaki mpenza ya solo ale Davina ataliki aza na mobali na apesaki mbongo bien ya indien na ye atali mpe dignité na ye ndenge agardaka bon andimi bakei bavandi bomoni basali sikoyo neti bazoprepare ekozala bazoseka na makasi bakangisi foto me banda mokolo wana Davina na Grace Temo balobanaka te me Da Costa na Grace Temo bakontinuaki basali kelike épisode ya base mpona kobare biso tomona mpenza réalité et puis Grace Temo modèle alova Da Costa nakanisa mobala liboso oyo amoni alove makasi ezaka Da Costa mpo Grace Temo motema neza na Da Costa. Alors monsieur Panzo ayebi yango na bainvite yango abengisaki Da Costa te nakanisa bino nyonso botunaki mpo ani Da Costa aye te mpo Da Costa ye moto aede Grace Temo site ekende bien esala promo basali buzz ndenge bango balobaki moto mpenza aede mwasi na yo site ekoma bien moto yango mpe aye susu kotourne bafilme ofele bafuti ete mpo mwasi nazwa mbongo eloko bokosala kaka so bobalani fo boinvite ye bokokotia ye meme pare me bainvitaki ete ni na coutumier ni na mokolo kopesa mbongo ni na religieux bainvita Da Costa te me Da Costa azalaki wana toujours en bonne santé azotambola mpe azokontinue mpe koniata Grace Temo ti lelo Da Costa aniataka Grace Temo epuis Grace Temo ndenge alengela Da Costa kitoko asombela Da Costa bacostume biloko ndenge na ndenge sikoyo Gabriel ye atiaki mai na monoko te mama tumba aloba tokondimela ye mokolo mosusu ye pa na ye ezalaki bezi te eza ya solo ayebi makambo awumeli na mosala oyo yaki comédien ayebi ke Da Costa amonaka ye ayebi Grace Temo eza ya solo epuis Gabriel alobaki boti kotongisa ye mpo akoloba susu mingi ntango mosusu Gabriel ayebi meme na bisika bakutanaka yango wana Carmen Odia ye pa awumisi te surtout Carmen Odia oyo nayebisa ye moko Grace Temo Carmen Odia asengi yo bitumba alobi bien soko alobi kanga mbanga na yo soki yo na nene ya bokontinie akoya kobeta bino mbila moto akokabula alobi teke akofunda yo na mbila no akoya koluka mpa na bino alobi bien na monoko ne Grace yo na nene ya bokeba nakoya koluka bino mpa na bino akobeta bino nene ya alinga bitumba betaka bato me Carmen Odia alobi akobeta ye bon fana ndima kaka lokola aza landu alobaka aza lipasa Karine totieka landu seki fo azala ata na mwa makasi ya Karine Carmen. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Akomba. Hein? Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça mtalongo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi le katesana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.